Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Hermélie Milem et la grande âge balobi et que soko boy âge teko boingo kolonzambe moko kutu asalela kamunge bongo kakayo lelo mama ali kamola biso ezali bongo mabala na nzela ya lufu kozomona bandeko basi ebele bazokende lufu maboko na makolo bazokoma kuna na lufu yango bazozongaka na bamarchandise toyebi te bakendaka kosala nini bamisusu balobi te bakendaka koteka nzoto na bango kuna nzoto na bango nde ekoma objet oyo wapi ezopesa bango biloko bamisusu mpe balobi te bakendaka na mbongo na bango na emonanaka te tolanda ndeko na biso papa okoki kose présenter liboso ya miko bandeko banani bazolanda okombo nani ndeko 3 fois maître tozolobela likambo na biso mabala na nzela ya lufu mabala na nzela ya lufu tozomona bandeko basi ebele bazokende na nzela ya lufu bazokende na eloko te ata mpe mbongo te mais azozongela biso ana marchandise toyebi te mpo na yo eza nini bon eza pasi mingi bon babike na nzela ya lufu kuna bamisu bakendaka basomba biloko bake na mbongo basomba biloko mais misu bakende na lufu bake na mbongo te mais akomi na lufu mpe kuna asombi rakete azongi nango oyo bon soki olandela makambo na bango eza bamotre lufu makambo na bango eza mo trop flou sikoyo toyebi te mpo na yo vraiment oyebisa biso yo monelaka ngo ndenge nini bakendaka kuna bazalaka na mbongo to mpe bazalaka na bato oyo bapesa bango bamarchandise bon bango olobaka boye donc ake lufu wana rakete na ye ala mbongo na poche te excuse papa roquette yango eza nini roquette bandeko balandi baza na mposa bayeba roquette eza esini mais biloko nyonso esaka na nzoto roquette donc nzoto na bango nde ekoma moyen na bango ya kozwaka bamarchandise bolobi yango ya solo wana ok papa motuna ya biso ezali lisusu oyo tozomona bandeko basi bazoya kozongelaka biso na bamarchandise olobi keno eza mpona baroquette na bango oyo bakendaka nango sikoyo roquette wana bakendaka na yango eza na bainconvénient to mpe conseil nini oyo okoki kopesa na bandeko oyo nani babandi kokende te na baoyo deja babanda kokende bon ndeti nga na oloba kwange soki na na mwasi so anokenzela lufu soki na na mwasi anokenzela lufu nakomi so makiana atuka papa ozokamwisa biso makena esusu eloko nini wana mais makena cetedi lumba po kuna lufu kuna basisu asaki akende te adipo te mboka transport kuti ya osenga mais ntango ozonga bomona azonga na 200,000 ozongo na biso oyo tozali na yango ndeko mpe azali aza na likambo ya koloba bonjour papa bonjour mama na ngai kombo nani balandi bayeba kombo na ngai Isaac Kwete Chama Lushima papa Isaac toye bongo na kotuna motuna yeye bandeko na biso baza kokende na nzela ya lufu bazokende na eloko moko te mais en retour na bango tozomona bango bazozonga na bamarchandise sikoyo tozoyeba te kuna bazokende kozwaka bamarchandise yango wapi bamisu balobi ke bakendaka kosala bakindumba mpo na yo. Mes petites sœurs, je vous dirais ainsi, la vérité finira par se triompher. Vous savez, aujourd'hui, notre beau pays, le Congo, est dans les dangers. Et dans les dangers comment? Vous voyez les belles filles comme toi sont en train d'aller la lutte pour vendre les libolos. Papa, ce qui vraiment est important, baleki nyanga oyo abenga na Brazzaville
pas benga na Pointe Noire banso bazala na nsima ya toli awa bapetiana koma teka na 1500 bazoteka nini nzoto ya mbisi to ya soso nzoto yango ya mbisi oyo ya soso to pe tikoro baopatanga la presse on continue pas oui il faut déplorer na commencer à marcher. Vous savez, une belle femme africaine, elle s'habille à la cagne. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes africaines s'habiller à collant, dans n'importe quoi. Le moi, c'est comment tu as 1500 fois. À comment tu as mis, papa? Bon. Bon, les amis, combo sous ben inconvénient conseil nini yo kopesa bandeko basi wana oyo bazosalaka makambo moko ya bongo omoni lelo ngana masaranga chiro chamala chamala eyo bozwa chamala toza mpe na ndeko mosusu oyo azali na maloba kote ndeko kombo na onani bandeko balandi bayeba kombo na osongabo papa songabo tozolobela likambo etali bavoyage na nzela ya lufu tozomona bandeko basi na biso lelo ebele baza bongo na kokende na lufu baza maboko pamba donc baza na mbongo te na kozonga na bango bazozonga kaka na bamarchandise eloko nini bomo ezoleka na kuna mwasi nzambe kakela basi akela bino bien wana marchandise na yo deja ezalaka motambola marchandise akudeni elesa makolo eza komi kuna ateka nango karta pampex bapesi yango yo apesi balivre adone apesi osilani yaka bongo atali awa na kimbuta tokita na 1000 francs sona yango na 1000 francs mpe 500 mais kuna luvu mwa moto acheka eza te mais awa bacheka donc soki bakomi kosala yango mingimingi eza parceke lufu eza esika moko boye eza ya kobombana siko papa mpo na yo ndenge bazosalaka ngo wana beconviene nango ezali nini to mpe conseil nini okoki kopesa lelo na lisasa lelo kopesa moto conseil ya watuna yo osombelanga caleçon osombelanga soutien donc ye moko kaka nde moto ayebeli oyo yosala mabe nango na malamu na mokolaka yela ye mokolo akoloba. Ok, merci beaucoup. Kona biso pa azali mupanga azali na likambo akoloba bote ndenge. Papa ko ko yebisa biso kombo na bandeko balandi Papa Noël. Tozolobela likambo etali mapala na nzela ya lufu. Tozomona bandeko basi na biso to pe ba mama bazokendaka na nzela ya lufu maboko pamba. Mais à notre grande surprise tozonga na bango bazozonga kana ba marchandise. Eloko nini ezosala ka bazonga na ba marchandise bango bakenda na maboko pamba. Pasi na Kinshasa. Pasi na Kinshasa yango esalike bakendaka lufu. Mais ntango afandi libala eza te mosala eza te na mwana soit mwana moko mibale ebongo bana mabotali bango ndenge nini. Mais ntango mobali oyo aza na ye aza irresponsable mobali aza irresponsable azokokozwa na charge na ye amete. Ok, ndenge nini sikoyo bazwaka bambongo ya kosombelaka marchandise wana ube bazwaka mpe bamarchandise yango wana mpona biso toyebi te bazwaka yango wana. Bon, ngai naza chauffeur ya Louf nasala Louf bandeko na biso basi mosala bazokesala kuna ezaki misusu bazokobimaka na baninga mosusu ya bachauffeur misusu bazobimaka bachef mosusu kuna ya badgm baocc po akei place ya kolala eza te place ya kozwa te mwa moke ya kolia eza te chef moko abengi ye alingi ye atia te na ye malembe akoya kosoki pasi eza awa mosala eza te koteka eza te. En tout cas ezali bongo pasi mingi vraiment nde toyoki avia ndeko na biso tolanda ndeko
Papa, comment tu as vu ça, biso comme on a dit? Ah, mais c'est Junior. Tout ça, comment on a monté dans les accords na maawa. Bande ko basi na biso bozo mona bango to pe ba mama. Bazo kenda kalu. Na mbongo te. Mais kozonga na bango atozo trouver que bazo zonga kana baloso. Bazo zonga kana baloso, bazo zonga kana basukali, bazo zonga kana biloko ebele. Siko pona yo ezani. Pona ngai na question na wana pour répondre mama. Ezana basi nyoso te bakendaka lufu ake ne eloko te azonga na biloko. Ezalaka te. Lufu yango mingi bato batanga lufu kokende kuna mpo nozwa ata sere moko ya loso. Eza facile te. Bamutu mosusu mwasi mosusu akokende kuna aza na ndambo ya mbongo na ye. Portion oyo yakende nango kuna akozwa ndambo ya biloko ne. So azokende baide na ye mosusu. Biso toyeba te wana eza bamasolo oyo bato mosusu bazoloba. Donc mpona yo vérité vraiment oyebi vraiment vérité vraiment te. Merci beaucoup tozinde komama. Ok maman, okoki koyebisa biso kombo? Ah, mama Charlotte, makambo ezoleka na nzela ya lufu. Na tozomona bandeko basi na biso to pe ba mama lokola bino boye, tozomona bango kokendaka lufu maboko pamba, mais kozongaka na ba marchandise. Siko ba marchandise wana bazozwaka ngo wapi? Tala ngai. Pona ngai na mondi ba marchandise wana nayebi te soki ndenge bazozwila yango. Mais pona ngai ndenge na moni bazokende kosala mobulu. Mobulu baokende kosala mobulu na nsima mobulu ali bazwi mbongo bapesi bango bambongo ali baye kosomba babiloko yango bazoyaka nango na Kinshasa. Ah, siko mpona yo mama, est-ce que eza malamu to mabe? Mpona ngai namoni yango eza mabe makasi, eza mabe. Inconvénient nini ekoki bongo kokutanela bandeko na biso? Inconvénient oyo ekoki kokutana na bango peut-être bakoki kozwa maladi na nsima bamaladi peut-être na nsima maladi ekoya lisusu na mabota mona mabota ndenge bazosala libota ekosala pasi ekozwa mapasi na libota omonake mwana mobali wana peut-être akoki kopesa ye mbongo wana apesaki na ndenge moko ya mabe na mbongo apesaki na ndenge moko ya mabe aye na nsima libota ekomi pasi kaka ya makasi. Ok, merci beaucoup maman. Bon, conseil ni okoki kopesa na baye baza kolanda na bato bani bakende lufu to na bato déjà bazokende déjà. Namoni mpona ngai mpenza batika mosala wana mosala eza na ntina te bakenda bambongo ya bango moko nzambe apamboli bango soki nzambe apamboli bango akoki kokende asomba marchandise na ye mais okende kosalaka na ndenge ya mabe en tout cas batika mosala wana eza malamu te. Merci beaucoup. Maman, quand tu as vu sa biso, combo na yo, combo na maman Betty. Oh, maman Betty, tu as vu que le bel alikambo, tali, na nzela ya lufu. Tu as vu bandeko basi ebele lelo, bazo kende mapoko pa na nzela ya lufu, isi pia ko makana re. Transport to pe ko zonga biloko no so ko ya na ngwana, azozonga na ngoto oyeba ke ba ozoka ngwana. Maman, pona ngai, pona basi ya lelo biso tokolaki broke. Biso tozalaki mobali avant tout mona yo nzoto na yo amsupe aussi au bénéficiaire aussi biloko ebele après ça otali kaka te mobali oyo mpona sepesa mais lelo bafille bakomi nzoto ya biso basi ekomi lokola marchandise bakomi kokende koteka yango mpo azwa marchandise aya nango akoya na Kinshasa aye na biloko bon bafamille mpe bakoyeba teke biloko euti wapi na nzela nini bino mpe bozosepela bozobeta bango maboka bozokoencourage bana na mabe en tout cas baparent oyo bazala bana oyo bazosala biloko wana bateya bana batika yango mpo bainconvénient nango okoya po bato wape bazokola biloko boyebi ba état d'âme na bango te banto bazala bavie ya mabe bazala bascience okiti mpe eye makasi na mboka oyo en tout cas mpo na ngai na suki wana. Ok, merci beaucoup maman. Conseil nini okoki kopesa? Bon, conseil na ngai nakopesa bango bandeko basi borespecte mwasi aza corps de Christ, mwasi aza moto ya valeur oyo aboti Jésus oyo aboti mokonzi ya mboka na biso mwasi aza mwasi ya moto ya lokumu fo batela nzoto na yo olinga mobali oyo akoya kobala yo mpo ye ayeba nzoto na yo ntina ebandi na suka. Merci beaucoup tola ndeko mwasi okoki kopesa biso kombo na yo? Ah, ya Laura, tozolobela likambo oyo etali mabala na nzela ya lufu. Tozomona bandeko basi lokola ngai na yo to mpe bamama ebele bazokendaka na nzela ya lufu bazokendaka na mbongo te. Mais à grande notre surprise tozoya kozongelaka biso na bamarchandise tozoyebaka te bamarchandise yango ezoutaka bongo wapi? La majorité bakokendelaka kuna kikumba kaka bacommerçant bazalaka kuna yango bakomisa bango mibali na bango yango tozomona maladi ekomi ebele makati ya nzela bazokona basida bazokufa kuna niki
kindumba ndelo baketelaka yango wana kindumba. Ok, inconvénient nini yango ekoki kozala na katikati na makambo wana? Inconvénient yango bazokufa mingi na sida ti yango sida ekomi ebele yango ozokufa po nini so apesa mbongo oyebi mbongo wana esika kaka te oyebi ndenge nini azwelaka mpe mbongo na ye te oyebi pe te tadami ya mokali oba mama nanga oyo oyebi yango te akopesa mbongo na ye peut-être azokoutilize bachance na yo azokoutilize ndoto na yo yo toyeba te okomprendre epi na yo tosimba te mambo ezomarche te po anini yo moko nde motolingaki. Ok, merci beaucoup bandeko balandi ya Congo Millennium oyo bwapi bozalaki branché mpe scotché kolandaka humble servante na bino Hermélie Mileme la grande âge balobi sa H ngonga ezali te oyo koboya H seke oboyi ngonga na se na moi oyo tolandi bandeko na biso bapesi bapoint de vie na bango mpona ntina ya makambo oza kosalamaka na nzela ya lufu eza mingi malamu te tomoni bamama koregrete tomoni bapapa koloba ete eza malamu te ya belobekama mpona yo omoni yango ndenge nini ezali eloko moko tokoki kotika boye te sengeli tolandelaka yango tokobosanaka te kopesaka mbote na mokolo chaîne. Ok, merci beaucoup. Tokomi bongo pratiquement vraiment na suka ya émission na biso. Wapi bolandaki ndenge nini makambo yango eza bongo na ko se passer tomona ni bala ya sima. Ok, bye bye. Ayez les sous votre site internet les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village.